nzambe vraiment on se comprend c'est émission moko boni o bata minene basola nango ba pasteur ka minene basola nango na monde ko eza chaîne na buso bate eza ka justement to flexible papa na Jani abotaki na ndeko na biso mwasi baboti bana misatu soit disant ndé na wa baboti bana misatu na la fille hein moi na misatu basaki parler moko et ko sala ke moi si m'tapé ça va mobile dokiti oui na poto normalement les arabongo ouais pour Jani de 16 ans na mikili za na dokiter nzoka moi si soit disant ndenge ba lobby moi si akena ko signaler déjà na niveau ya mikili wana na la police qui est za boye mutoyo faut bo finaler monde to boti bana 3 boye OK so ibo pesi doc akonyo kolanga yebi ka poto za kamboka basi basali nini ba fini Jani oui OK ça déjà so ko boti na moi so za zo makambo déjà kuna faut ba peso normalement oui yeba fini Prenez le ya pour enfier. Ouais. Ya momoni bato bala désordre. Ba bala pona bolingo te po mokinde mona. Ba bala pona vie mokimba. Ah ouais. Mais le l'homme doit bala pona sentiment. Wote na yo ke la fio na mawa te ba bala bongo. Ouais. Ba bala na mawa te na sentiment te ba na bati. Le lo ko enfier ko micro. Ya momoni ba bala le ko mela te. Wana on te mona mutapita. Abala na mwasi. Parfois dit tanké. Oh, carrière, t'as qui fiancé les arabes pour moi. Comment y est banana moi si? Voilà. Ouais, ça pour moi. Ouais, c'est ça. Il y a l'exception à tant qui fiancé. Ouais. Mais le moment on a mouta ou meni na moi cité. Le oiseau banana tembe. A kebemba na bébé. Vraiment. Ouais. Le bec na moi cité semaine. Pour être comportement moi cité. Ouais. OK ko bala. Bon vous mais la tête. Ouais, c'est ça. Comment ça vampire? Mbote mingi na balandi na biso ya Acti Final TV esika nyoso bozwami na temps onini bozolandela biso na pesi bino mbote ebele vraiment toza na sango ya pasi sango ya mawa oyo e choqué biso ba congolais nyoso partout dans le monde vraiment eza pasi pe mawa ya papa na biso Jani j'espère que biso nyoso toza awa to na pasi tozo fungola caméra na biso na yambi invité na biso lelo oyo akobetela biso lisolo ya papa Jani oyo yebi Jani oyo penza yebi Jani na mozindo j'espère que caméra efungwama na ya mandiko na biso bonjour papa bonjour maman na Flore donc na sepeli makasi komona o lisusu ça va bien malgré tout on a passé na mbogo na moni santé ça va vraiment merci invité na biso j'espère bomonier nengena tuna est-ce que quoi papa Jani vraiment très bien? Oui, déjà personnellement papa na biso Jani Faye. Oui. Donc il y a pas c'est ça qui pour papa na ngana yebi. Fio wana ngana yebi. Ndeko wana ngana yebi, tonton wana ngana yebi. Na yebi pena na kantimini. Katimini na source. Oyebi na katimini na source. Est-ce que koko yesa biso abanda théâtre na wapi? Oui, ngai comment on vient na Jani Faye. Abanda déjà pas vient na biso. Ouais. Madianga. Vient na biso Madianga. Oui, Madianga. Bon, on a vraiment théâtre. Ah, ok. Ils ont combo mo soko bengi mutu. Tu comprendre pena wana mutu kansimi. Ils ont combo musu soko bengi mutu mutu amona ka bengi po yebi na bandenge mo. Mais so ifenga juste ligi na beka fiena ngama dianga. Akolela ebi pena ke mutu ebi ngati na suku tina flavor. So comprendre flow. Donc biso to kota kana kansimi na koti na bini na pantine teke. J'espère que na Jani Faye baki pangadia dans la juice. OK, balandi na biso boza la brancher vraiment mingi ya kolanda biso toza awa ba question eza ya ngai ba réponse eza ya vraiment naningi na yeba Jani abanda théâtre na ye et pas ndengo lobi pa yangadia dia mais makambo oyo ezo leka boy est-ce que vraiment eza nini ningi na yeba po bino bata e ba théâtre ndebo ko yesa biso ke eza nini eza non nini makambo ezo leka comité na ememe na liwa boy eza nini mama na Flore liweza ka liwa mtasala liweza nzambe mtasala liwa izaka satante do nzambe mutapesa ka nzambe mutazwana ya pasi ezaka rapport papa na biso azali na makambe bele fois ça
age ezalaki nanu akufi age eza nanu akufi papa mais age ezalaki nanu akokaki kokufa nde na temps oyo te epuis akufi na forme nini ete ya mpe bato ebele osoka mpa ete ya bato ebele papa na biso Jani akufi na France koza bamakambo ebele cause yango eza ya nini c'est là tovanda na tempo mpona vandisaka bato na tempo donc bovanda na tempo kobokoso moto azovandisa bino émission boye ozwango wapi ozwango ka awa oso comprendre donc il fait na biso akufi koza makambo ebele oso comprendre koto bazoloba mwasi koto tension côté moussou cycle mais au juste vraiment eza nini po ezoloba ma trop moi si tension donc tension na eza cause ya nini ya moi si comment yango to vanda na tempo na so pesa bande ko na biso mibali pe conseil so le lotamboli na Kinshasa to na monde ou remarquer que bakoka basi baza mais mibali bakufa oui ebele pe bakufa cause ya bamakambo oyo basi basosala on se comprendre cause ya makambo basi basosala et chokaka pe mibali mosusu au moins tant mosusu mobali moi ça mobulu makasi mais mobali alingaka moi sine makasi so na se ko linga moi si makasi azobomba ba choc on est provoquera pe mutu akoma tant sur attention lelo papa na biso Jani kolanda pena tokende tozala ba réaliste papa na biso Jani poser mission moko boye ya ba chrétien donc photo limbola na ndenge ya bato babanga nzambe vraiment des ordres on se comprendre c'est mission moko boye o bata minene basola nango ba pasteur minene basola nango na monde ko eza chaîne na buzo bate ça pas justement to éclaircir bato papa na Jani abotaki na ndeko na biso mwasi baboti bana misato soi-disant ndé na baboti bana misato na la fille moi na misato bana misato bazaki parler moko et ko sala ke moi si mtape sala mobile dokiti na poto normalement ils arabongo pour Jani abeti 16 ans na miki la na dokiti nzoka moi si soi-disant ndenge bato balobi moi si akenda ko signaler déjà na niveau ya miki liwana na la police ke ndeza boye mutoyo fubo finaye monde to boti bana 3 boye OK so ibo pesi doc akonyo kolanga yebika poto za kamboka basi basale nini ba fini Jani oui OK zaka déjà soko boti na moi so za azwa makambo déjà kuna fo ba peso normalement oui yeba fini pour moi si mo kaleki Jani ba au final ba vanda aka na moi si et combien de temps moko boto to langa motina ba réseaux sociaux tout le monde a bien gagné wana ou babota 3 bana na Jani après avoir ko finaye ba pesa la Jani do quitter abimisi biloko a Jani na ba désert mutakeno Jani fay vient nga apofirinzi yindi mutakeno so Jani fay ti place ba bimisa biloko ne libanda via pour ça la ma bête flore ende konanga nazolanda papa viens à quoi ça la rapide viens à apofirenze andimi abimisa mbongo na ye azula Jani studio azeli pe studio na ndinga ba France wana na ndinga kudu dimba fait pas comme bomba na wana après moi sango nzoka en face ndinga ba no vivre na Jani en face na bango azalaki na voisin moko azalaki en face bo banda obima wana abetaka mpe na nzela make tu baboti na Jani bana misatu noko yango bandimaka ye azokubula ne mpe kaka bamakambo na ndenge ezalela un temps moment comme est-ce qu'on a 4e bord mais 4e bord il y a voisin ya Jani ta la place d'attention ils ont mata vie wana viens na pas comprendre que moi si na tsako na 4e bord boloko ngana après sur la studio et ça bord ya voisin wana donc c'est to landi bien bakabonaka déjà na mwasi bakabonaki déjà oui par après moi si on attend alinga bota moi na ya 4e oazolise mina na voisin na yo oui voisin Jani abengi Jani na téléphone Jani atiki studio na yi o apo azoelaki pour ele ya o za collègue nanga asosusi na ba mbebele alo mwane wana apo la nedi subolimba seni aye ko songa na ndako wana mwasake bota mwana ya voisin na yo ma bengi abi lokwa ngana ke bota ya ko kengela bana no poto tozolo baka poto eza na ba réalité oui tanga ke kengela bana o ya botaki mais moi ça ke bota mwana voisin et quoi arrivé moi ça bino hôpital azongi na ndako nde ba fanda ka moi quelques mois oui bazongi lisusu relation na bango kuna apo
ayebite apa surtout kaboye Jani ayo sa biloko na studio azongi kuna apa ebisi massa na yo songi sukuna Flor vous comprendre papa oui nazo comprendre papa Jani nani apa ebisi Jani yo songi lisusu nsele wana omoni mutu makamba mutu bakota petit na kati te surtout makamba foyer mais na kati yo te papa ndenge makamba foyer bakota te mais biso tozoyo kapeka nde tozoyo ka tozomona que moi si wana nda provoquer liwa ya papa na biso faille bon tokoya ah tozolobela plus mingi mabeka ya moi cité tozolobela détourner donc on que nous malembe nani apo arrêter makasi mais le quoi mon eza makamba bolingo pour moment bolingo bakota tina 40 minutes sozo pesa conseil na bolingo ba tuzana ba limite apo pas ça na ba limite que Jani azongi ne pas moi sina parce que et comme na mo pemi boye tellement voisin na pe déjà ba boté na moment moi na pas fanda ka pa ya Jani c'est comme ya mo voisin pas kiti aya otala mwana na ye mais yo boboté na mo siba na misato so on va dire qu'on a tout pas ya Jani a comment quoi encaisser oui et ko provoquer tension mais nous on fait na biso quand même tension et mimi na diwa oui tout le monde est belé parce que condamné moi si et moi ça m'a bien oui moi c'est pas gros ça m'a bien mais conseil na repé ça bande on a besoin de bali to bande ko basi bolingo za ka contrat bolingo sozo simbate Flor batika et mimaka na liwa et belé parce que comprendre te ko bota na moi si bana 10 et ça synonyme ko ma bakoko te o ko bota pe na moi si bana 10 mais moi si on a ça yote asa ya fina yote o botine 10 mais moi pas yo ko soyer ba komi ba koko ba botika mona moko c'est ka zaki moi si ya muto ba bota yedi bana asa moi si ya muto ba boti moko po yende muto asa ne vie voilà ouais tina suka so belé soki aboti si moi si akomo mona ko ane faut ba ko fana moi si en plus faut que yeba est-ce que moi si tant alinga mobile musu alingi tant sunde ba vient so ba Jani basala ba maman na succès webiti makasi na yebi oui basala ba succès na mboko ya danger moi si musu peut-être alinga gi Jani te alinga gi succès ya Jani ah oui aboti na Jani na succès siko tangu ayo mona bon ba jeune musu ba dimi Jani pe succès ça nini elali est-ce que bolingo ko ça c'est kalinga Jani te malinga gi succès ya Jani voilà or na bolingo biso mbande to yeba kati okoza loza star fo yeba moi si on a landio po na ndenge oza star to alandio po na bolingo ozomona ngone ça juste conseil na zo pesa pe bande ko mususu ba yeba kana po so moi c'est po na nga so moi ça na linga na bolingo solo alanga zo misele pe oazongi sele wana te oui yemo ko pe Jani tanga ko me ko remarquer que moi so bazo kende na yebo quitte à yende fara so décision à comprendre que et so simbati mais ezali kama bolingo papa yo bi bolingo ezaka mystique hein oui bolingo za mystique yango na maman na Flor mystique yango to so tellement mobala lingaki mwasi na makasi nde singaki bongo to mona pe na film Titanic boko condamné pété to mona na film Titanic ah oui Joanna Jack amona ka kete nzele na ngazo nager dikola ba glace alinga ko mambongo na glace te akoko mambongo te fo ngadi biso mbaye to ko makaba mbongo ah oui ndada yani dikola nze nzele quelque part bokolo ba peta msu Jack azali liboma masali boma te ngana mona mutabwaka amibwaka pe na immeuble dikola nzele tozo pesa conseil si juste ngana pesa conseil ka ke soko moni bolingo yeso simba te batika quand on aime quand on n'aime pas on n'aime pas vous comprenez mais mango te lokwa soda kanchachi on dit oli bimisi kena do boaka te donc elingo la biso ke vraiment vie akufika pona bolingo to loba mais ça is a love ezalo po ya zali mutu ya attention te likolo bolingo na ye na makambo moi ça to salia mabe o bato nyonso bazomona asupportaki ngo ka bomona ne mimi na liwa parce que negone apo firenze alongola ke déjà na makambo na mais bien ya apo firenze po akota pe makambo ngo ti na katite tanga tuni Jani ozongi kuna abina zongi kuna saini atiki po elika makambo bolingo ah oui donc c'est ça le Jani a confié togolo ba pété ka ke asaso ba mwasi peut-être tant sundenge ya lingela mwasi mo salinga ke bomote oui
omoni na bolingo esenga fo mwasi ndalingo makasi biso okotisa dossier mais muta sala ke bolingo etambole ya mwasi poko to koti dossier soki alingi ne yo penate yo ba no forcer ya forcer voilà pourquoi fait na biso apo a forcer mais epesi pas si vraiment bande ko balanzi na biso epesi vraiment pas si les solikambo auto ebité to lo bango ndenge nini mais programme eza ndenge nini ba pesi programme ou comment déjà ndenge za wana déjà bato bazo sola donc yebi kama kama ndenge za la mais il paraît pas botaza na bana Kinshasa oui na Kinshasa on dirait na 9 fois 9 bon na ndenge na yoki 3 na mikili akoko ma na 12 donc kazi aboke kazi tirbo siko conseil nini vraiment oyo ko pesa na mibali conseil nini poko pesa na basi pour lelo oyo bako ya makambo o vena biso ya nya ko ina ngote donc plus mingi za conseil pa na biso mibali pour akufina na zana mobali na oya ko tabasi biso ba mibali il faut koyeba ko tozo ke ngo chalo ko faut koyeba faut koyeba soki mwasi wana alinga solo to alinga ya solo ti mibali bele to comme ça la sentiment on se comprend o mwasi peut-être pour en akara wana basi musu balinga mobali pour moni na kara bakombe ko lofe ça alinge pour na mutuka to alinge na bonima solo alinge pour moni na kara musu pa alinge mbala ngo pour amona ka tongali ndaba di niveau on se comprend mais tant que mbala ngo demo comble vous on est mort to dokolosi oui on se comprend mais tant que ya landi na ndembo yebi sanga so beaucoup nenda ko moko sola revide nsela bongo osani au chapwa ce que ça va biloko moko fo était ya nebiso moi si fois banana ko linga yo moko avalinga ouais ba biloko akuti ngo pana pour so moi ça ba linga déjà mbongo so mbongo esili ah ok na yet mais bolingo etambola nzela moko na mbongo papa oyoki olobi bien au monde qui est au 26 bat na tempo au 26 bat na tempo bolingo etambola nzela moko na mbo mais au bandi na nini bolingo oui ndeta musaka et tambola nzela moko na mbongo et accompagner ka bolingo mais na zola bana sens que muto bandi kotala na mbongo azu bolingo china sim et tambola ti le c'est que bolingo ezaka accompagner na mbongo mais zaka mbongo etamusa bolingo ti mais so muto akomo linga mbongo c'est que jour okokuya akokima yo sa mwasi oyebiti oui makambo na zolo boyebi ke mwasi fa bandana kolinga yo ndinga moni après lingi bosui na yo toi lingi nengo za star nde fie na biso za star mais ça te ke fia bandi kolinga na star bandi kolinga mbongo eka olingo te moi ça bandi kolinga na biso star abandolinga vie ndinga za star mais aolinga ne fia mote mais lelo vraiment papa na ngai lelo nazomona bolingo komi mingi surtout ya mbongo na génération na biso ndenge zalaka kala ba mama na biso bandoko linga ba papa na biso pona mbongo te mais lelo oyo vraiment makambo eza ya kobaluka eza sunde zalaka kala te bon déjà tala lelo oyo vena biso kufika pona bolingo moi ça linga ke pona succès na ye pona makambo na ye siko succès Sylvie moi si bon ozomona ke eza pasi eza pasi vraiment tant balobaka to linga na pour les meilleurs pour les pires c'est que tant au balani foninga mobali no na mabena malamu na pasi na bisengo yo pe foninga mwasi na mabena ye na malamu na pasi na bisengo te bakbanda ko fadela banda kala po jo akufa na film Titanic nani Jacques akufa le kolanseli Jacques wana ambula mona chanite amkola chani Jacques akufa ka wa film ete okolo kombo wana oui asa mukulu makasa koma de akoko est-ce que vous comprenez? Oui. Bolingo déjà parce que banda ko fona depuis kala. Problème des années, biso moko to soit conscience. Oui. Soit to suis conscience té, ezala biso mibali, ezala bino basi, soit to suis conscience té, to tambola mutu na sema ko dikolo. Vous comprenez? Oui. Maman na biso pe wana. Na esko ko taba mama, on a fanda ko taba papa. Ouais. So o batu baso lo baki asaka mabe asaka mabe. Peut-être akutana na Jani nde na lobaki par rapport à Jani star mais tant soit linga Jani na motema te peut-être akomi ko luka aluka mutu oyo ye akolinga na motema na ye mais peut-être linga di Jani atake na motema atake na bafwa bon nakati yote atako non nakati yote alingi Jani mais nazo comprendre te papa ta yo moko au final mobali na yo vraiment azo mukanda te ezana sens te ya mona lobité ezana sens te yo zo tuna moi ce que le kozela que moi ça na linga ki Jani ya bolinga solo te
yoka na ebisa ezalaki bolingo mais ezalaki bolingo solo te dès le départ yango na lobi est-ce que alingaki Tchani po akutaki Tchani star to alingaki Tchani na motema mais soka alingaki na motema nga bota bana na misato te yango na bino ko bota eza synonyme okoma pe bakoko te kokasa te so mosa botelo bana ndalingako musupa ko botelo bana me kwatali wana ba immeuble bana na bazana avantage soki na boti na mobali oyebango oui basi bako mobeta calculité mama na sona ngazemi ya milliardaire oya po sona boti na ye est-ce que alandeli bolingo to alandeli mbongo ya mutu wana oui so il le milliardaire wana kui ausani autsa pe point oui yona bi que te faut ta la départ ya mwasi aninga Tchani po ça qui star ko bateli basali ba succès oui oui basa poto pe ba lela bata théâtre vraiment bata théâtre belé na poto vraiment osoko pa peut-être pour na moto ya Tchani ndesala kalingai parce que ton moto wana c'est ni peut-être ton amoni moto c'est ni ekiti ba commune parler moko siko post baguna ye oya motema na ye ezaki na Tchani ti mais a se retrouver ba boti bana misa to oui tant comme na besoin ça la ba sentiment na ye nazo condamner moi si ta ko kende au moins miso tout ça ba ke belé ba sali balandis na makambo oyo ba kizi toujours moi c'est tout ça peut place na bino oui. Aussi comme tout ça peut place na bino. Nga nazo pesa nazo condamner te. Ouais. Nazo ta ba paramètre ndé makambo kende la ba boli. Oui oui. Ouais. Aussi comme belé ba ta ba paramètre te moi ça ma bête. Ya on a lobi faut biso mbeto ye baka moi ça zo lando pona mbongo to pona mutuka to pona succès. Oui. So ba lingo pona ba qualité biloko on a yeba ngo moi ça ko kima ta boboti bana 10. Ngo lo moto ke sila to mbongo aussi là a ko chapwa. Vraiment. Tam sou moi sinda comprendre que. Ouais. Fona linga sko mobali oyo yaki yankuna ngamena linga ka Tchani pona succès. Oui. Ya mo pe batongo pe banzela ngo ba bengisa mibali to théâtre to mibali ngo ba koma poto. Ba la fo ngo pe umela te mutu na mutu akenda na nganzele na parce que zaki bolingo ya succès. Na bolingo ya poto pe umela raté bolingo ya succès surtout ya succès ba théâtre belé pe ba bolinga banzela ngo na poto parce que amona mobali na te valide pona succès. Na so ba lulaki Tchani na motema. Na motema oui. Pour la succès, je pense pas que nous pour la succès à combo. Bata poto ba panika ka ba noko. Yango aboya ko pese mukanda. Kasi on solo bate ese mobalo lingi na bolingo so. Ngala zo condamner te Tchani na mona ka bolingo solo pourtant ba lulier ba fandi ba boti bana. Ya mona le wa confiance. OK, moi ça ça ligne ya Tchani te. Moi ça n'a pas ça ma bête. Les andes il fallait que je na so Tchani ça ni à comprendre que ba loko moi so ça na tito boti. C'est ka ça ne moi si na ngatenga pe na ça nini. Na ke na luka oyanga. Non, mon até mobile baboni na moi si pas ki asali foyer mususu moi c'est pas tika et loko vient na so Tchani ko sala yango na tellement ngai moi si mi akufilo kwa chaki ya tipani. Ah, ils appellent pas si peu mawa, ils appellent pas si na mawa balandi na biso ya active final TV vraiment. Tozoko baka na bisolo na biso vraiment le loto zobetaka masolo mingi masolo mingi ya basi ya mabala, masolo mingi ya foyer, ninge zotambola. Papa na biso vraiment ningina lo balikambo et touchanga mingi vraiment. Mamboka ya babolingo yango. Et ça la nga pasi mingi, ba couple so tali ba couple ya kala, sérieux ba maman na biso. Bazala vraiment ko umela na bolingo mais soko yé na couple ya kilelo bazo benga bango moko kilelo bazo umela te et le connaît dérangera nga mais les gens na conseil ni yoko pesa conseil ni yoko pesa ba couple ya biso ya lelo par rapport ba couple ya maman na biso ni ya lelo ça vraiment différent yoko pesa conseil ni na kati wana ouais maman na flo lelo bazo comprendre tout makambo ba biso ba ko ouais lelo ba ba ko comme ça on a tala ba papa kala après ko para na mwasi ouais maman na mizalaba papa na fa soit ko tina fini ouais ko tina ta 30 lupango ya veni ningi mwana wana ase ko ko ta ko sa mo malibala même kala ya ko bala mwasi na veni wana ba mama ya quartier ouais ouais to ya veni ba ne ko trier parce que nous tout fois ko ta non pa ati flore azala neni akoti ati flore azala neni so ko na tata fu venda ko répondre kan ya seni ayi mais ne lo ba ko bala na sentiment dans so bala na eka kapo ayoka bita mfuto torno de sarba abalaki ye pa ke bala vraiment le Rwanda les opé ça vraiment passe oui et puis comme belé oui mais les le comme passe yobi muninga boya balaki ngape fona landa ngapa comme ko bala na ya concurrence ouais
na mutasa na tana yi ouais ba mama ka ba ba la tesu ba bali photo o ta ke bana na makasi ouais lelo ko konye no ko ya ko anfier ouais ya momoni ba zo bala maison ba bala pona bolingo te po mo kinde mona ba bala ba pona vie mo ah ouais mais lelo mto bala pona sentiment wote na yo ke la fio na mawa te ba bala mo ouais ba bala na mawa te na sentiment te ba na bati lelo ko anfier ko micro ya momoni ba bala lelo ko mela te mwana oto mona mutapi ba bala ni na mwasi parce que tanké oh kale ta qui fiancé ça va pour moi comment y est banana moi c'est voilà ouais ça pour moi ouais c'est ça il y a l'exception na ta qui fiancé ouais mais le moment na muta umeni na moi cité le mozo bala na tembe akete mbangu na bébé vraiment ouais je vais na moi cité semaine pour le comportement moi cité ouais OK ko bala bon mais la tête ouais c'est ça comment soit ça vampire soit ça vampire OK yebe na okana ndako mais bolingo faut qu'on moi temps pour na oyebana ya mona les akata qui fiancé oyeba bo alingaka boyete bo alingaka bo alingaka olamba bo moko bato boya mobala alingeka te semaine babala na bo so babola baneti wow alabi bena ndunda mais fait mu weleka mais soka leki tala dege vraiment fait mu weleka ouais donc mobala abala ke te semaine ke mona longa nda ouais nda ça vraiment ah oui on se comprend pas na sentiment ya momu mabala ba papa kala ouais aki assis ouais c'est ça assis parce que le côté ça le yenge confié so bala ya tembe ko kingana bala di man sanga bala di ngabe fona bala ouais samba pesa ka tant ouais so ka pesi lelo après ça peut muninga lelo ouais c'est ça yo ba pesi muninga lelo yo bolingo so ka lelo nde muninga ouais ya mama ni muninga zwaki ezali ntsanga pesa ke zali tani donc yo bo foto bala lelo ko ayo ke kufa so ba mama ka ba sentiment ba sentiment ouais ya mama ni différence c'est ça entre mabala na mama kana na papa kana ya bana lelo ouais quand ba mama so benga ki lelo ya mama ni différence c'est koti akasi parce que ko moko ebiso kusali na yo ya bike parce que nzamba ni ya moko bazali bazona émission ba pasteur de kamba ouais bazona émission parce que nzamba ko azana puissance azana kingi dans le ya bazoka l'émission les émissions ba responsable on se comprend. Donc, il y a une mission dans le responsable. Boss M. Boss M. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Na sirto komi na suka émission na biso. Merci mingi na balandi na biso bazala ki liboso kota la biso. Na pesi bino vraiment ba mbote ebele la pesi papa M, hein? Papa M vraiment ba mbote ya ebele belé. Merci vraiment tika tenzambe na biso apambola bino vraiment. Tokuta une émission o ezali koya. Merci beaucoup, bye.